Go. Bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, boa noite. Ezali siswa KCDB. Lelo studio KCDB ezali a partir na kin na biso au na Kinshasa na ngirengiri. Naza lelo na groupe moko ya bandeko na biso bazaka au na kini. Na bonka konsona ya thème sur concerto ba chaque fois ya diabète. Soki eloko ni ba biso ba bandeko na biso ba yebi concernant ya diabète. Na caméra ezali ndeko na biso Elda azaka na France. Oui, na continuer siko ndeko Elda. Oui. Elo oni oyebi pour la diabète. Comme la sukali. Bonjour d'abord. Tout la sukali minité bon mais dommage et notre la mulanga coca malgré ça secret mais oyebi so na coco ça na combien de sukali omeli kuna na coca ni omeli coca oyo eza à peu près 2 verres. 2 verres donc on a plus de 36 grammes ya sukali na kati 36 c'est belé eze belé on a verre moins à 5 eza 5 eza à peu près 2 verres. Il a 2 verres. 10 morceaux de sukali. Et ça combien de litres de qu'on a? Il a 50 millilitres. 50 millilitres. Oui. Et c'est belé. On met les sukali belé. Et ça dans la carte. Par contre que je suis sportif. Raison yangwana. Merci pour na répondre biso. Todo kensiko toza na ndeko na biso moko awa ndenge na yoki na ba information azali pasteur ya église ya message na Selemba on a venu révolution 161. Passer les biso boy ce combo pardon papa. Nga combo na ngeza pasteur Kareka. Pasteur Kareka ola aza mwana na ngai combo ya Tsuka. Bon papa question dozo kata mukuse elo oni na yebi na concernant makambo etali diabète. Je pense qu'à mukuse. Diabète nayebi ke eza malade et puis eza malade oyo cause ya taux ya sucre so eza élevé. Ouais. Merci pour la question papa. Toza na maman na biso awa kombo na ye Adolo. Mama, oyebi pona nini matobela maladi yo to bengi ya sukali so ko répondre biso. Ezali pona mazoza to ya wana pesa. Merci mama na biso. Toza pe na ndeko na biso awa nde na yo kombo na ye Mamina. Ye ondiga wuti na Angola mais aza awa na Kini. Mamima, oyebe lo onine provoquera diabète. Soko zomela kazoza mingi. Na bagazoza za ba oyo. Diabète. Soko zomela. Denga na ye. Denga na mela ngo siko ebele lokwa na yeba kite siko yo na tiki na omela mbala. Merci maman Nzamba pambola yo. Toza na mama na biso mama Sylvie aza na simona Selembao. Mama, elo ono yebi pona concernant maladie yo to bengi ya sucre diabète. Tomelaka sucre mingi na jus na tii yango mingi eprovoquera diabète. Merci mama na biso, merci. Toza na mama na biso pe awa na yoki awuti na Kingasani. Mama yo moko se présenter. Mami Jenny. Le bon mama ke po makeli za libanda ba kamio. Mami Jenny na fana na Kingasani na wuti mukali na kini kesi. Resto ebe onza maladi ya rabi na masikre. Kumela ba tebele ya na diabète. Pena yo ka siki aje kuseli diabète ya. Olobi? Aje siki kuseli pe ne diabète ya. Oui. Merci mama boza informé. Toza na mama ya biso awa ye azalaka na bumbu nde na yoki mama Véronique. Mama oyebi eloko ne kuprovokaka diabète. Malade à sucre. Ouais. Okay. Oh, toza na balabala awa makele ya makasi. Merci. Merci. Merci.
bon pasteur na biso beza na motuna ezali lokola sucre eza kokoma diabétique. Est-ce que eza interdit ya kolia biloko eza na sucre? eza interdit te mais nde todose mpo babiloko mingi toliaka eza na sucre soki olie lipa mapa nde tolia biso na afrique ya pembe sala kaka teste yo moko tafuna tamula elipa na munoko omona lipa ekoma sukali siko soki omeli ozomela fanta ndenge eza boso bobengani bagazo oza bobenga olie so na lipa pembe donc odose ya likolo siko combien de personnes nde namoni awa bomela yango mingi soko le fufu na biso ando toliaka manioc emata suka ekoma po eza bahydrate de carbone nyonso babiloko eza bahydrate de carbone emata sukali mais toza na posa sukali po sukali nde yango epesa biso énergie epesa biso sikoyo makasi totambola cerveau esala yango nde sikoyo eza interdit te ke tolia sukali te mais nde todose pour éviter maladie. Ok, comme maladie, on a dit que maladie est sucre. Donc, ça provoqué par sucre. Au moins, todose, on a posé sucre, mais todose de moi mouké. C'est qu'on est casosa. Moi, on a combien de bouteilles on a été dans le dosage. On a combien de bouteilles. Pour plus, on a la caramon, on a la mouki, on a l'utilité. Et on a tout lié chaque jour. Au moins, le problème est que le gazose, on a maïni, est cher. On dirait que j'ai moins cher. J'ai cher par rapport à maï, mais là non maï. So mais la maï là bon c'est ma tête mais to éviter diminuer les intégrités mais to doser so le bi que on met la temps par semaine on met milangni balé problème était mais on commence quoi chaque jour on dirait qu'il il y a chaque jour mais on a temps mais na mo mais na midi et comme c'est quoi accès à ce qu'il y a mingi mais des autres dosés dans le bien intégré ça ça pour na bateau baza na diabète baza na intégré au lié to la santé neni biloko ni na sucre okoki ko diminuer okoki ko éviter ko yebinde za bana sozo pexer lo moko oyo yango te yango kape mwana linko sala yango siko do bake interdit zate mende dosé to laksi bato eloko ni na sukali ya komata e matso sukali loko nini oui yangwana merci papa oui toza mama na biso a Esther ne ebite so ko kolese so likambu na ndenge makambo etali kaka sucre na oyo yebi oui diabète esila te diabète ozonga ba état noni ya banalisi e koma ya normal lokola mutu ana sucre te mais diabète ezali po diabète ezali na nzoto mais okoko koma na niveau moke oke pa docteur biso ke sucre sili mais soko ozongi susu modèle no kolia ya comportement no ya kala diabète kozonga mais ça possible à travers l'alimentation pour malade de diabète obélant pour na makolia na biso vie na biso ne tozo mema mais so peut to changer ka vie na biso to éviter malade de diabète. Merci namoni ke na bosa ni mutu moko awa na kati toza na papa na biso awa Somika ye azali awa papa bamilangezo kwa toi na libanda papa elo no koyebisa biso concernant malade etali ke diabète na oyo malade ya sucre diabète eza malade ya sucre cause na yango mpe eutaka par rapport ya lâchement ya pancréas tout comme humain a des pancréas aussi le pancréas eza na rôle nango esalaka biloko ya moto soki pancréas wana ezofonctionne lisusu bien te eke nyonso oyo yakobanda kolia parce que baaliment oyo tozalaka nango plus aussi en Afrique eproduisaka sucre ce n'est pas seulement que le sucre qui donne du sucre pour le corps humain mais il y a aussi des aliments que nous consommons à des sucres, toujours le taux de pourcentage qui est sucre. Alors si le pancréas ne fonctionne pas bien vraiment, alors on ne fait pas ce rôle. Alors tout ce que tu dois consommer, il est battu et automatisé au sucre. Alors, le sucre là, il peut provoquer qu'il épaisse aussi multiples symptômes dans les autres. Alors c'est ce qui est mal. Mais chez nous ici en Afrique,
plus précisément la Congo. Ça, traditionnellement, nous avons essayé un peu pour maîtriser aussi la diabète. Il y a tellement que les exercices, quelques aliments où nous avons maîtriser la diabète. Par exemple, comme traitement vraiment préventif, les aliments locaux, qu'on appelle kiwi, ça nous aide. Il y a aussi le temps à manger. Il ne faut jamais dépasser aussi à 17h, après 17h de manger. Et troisièmement, il faut faire beaucoup de sport. Oui. Vous voyez, il faut faire beaucoup de sport pour transpirer plutôt. Et puis, ça dégage la chaleur. Et puis, lorsque tu aspires là, le cycle sort. Donc voilà, avec les gymnastiques, là, ça peut t'aider. Il ne faut pas rester en même temps sur place lorsque vous consommez ces choses. Et donc, comme je venais de dire, il ne faut pas manger au-delà des 18 heures. Au-delà des 18 heures, là, ça donne aussi le pancréas que le médecin teste, voit qu'il diagnostique, voit que non, son pancréas ne fonctionne pas vraiment. Il faut limiter le temps de manger. Il faut faire beaucoup de gymnastique comme le sport. Là, donc ça va t'aider avec le diabète. Consommer les kiwis. Il y a encore un produit là, allemand que nous consommons ici au Congo, nous appelons Ponda. C'est comme le virgule là, l'osso. C'est comme on appelle ça donc les Ponda. Ça aide, ça nous aide pour le diabète. Ah, ok. Les Ponda nous aident. Souvent, c'est les gens de base qui consomment ça, connaissent ça très bien. Et c'est ce que moi aussi je consomme. Ok. Et il y a aussi, je ne suis pas diabétique, hein, c'est dans le cadre de prévention. Il y a aussi l'engadiadia. Ah. Vous connaissez l'engadiadia? Je consomme ça par semaine. Noix cola, non. Pas de noix cola. Noix cola, on les consomme, ça c'est ce qu'on appelle l'ikasu, noix cola. Et l'engadiadia c'est très amer comme ça. Moi je consomme. Oui, l'engadiadia. Je prends ça. Mouma moko, ede mouma na pas nazwaka mouma moko na semaine. La semaine on fait lundi na moko, vendredi na lundi moko, ozwa moko lia. Ça m'aide. Et puis lorsque je fais comme je fais beaucoup de travail, je respire, et ça m'aide aussi à faire sortir mon toqué tant que les m'a aidé. Et je fais un effort de ne plus dépasser 20h, 18h pour manger. Là, ce sont des traitements. Et noix de cola, comme aussi Edda vient de dire, noix de cola aussi, tout ce qui est amer. Il y a aussi l'aliment comme ce que nous appelons Bilolo. Bilolo. Vous connaissez le bilolo, tout ce qui nous suit. Bilolo sont des légumes la mer. C'est ce qui nous aide aussi. Parce que ça va nous aider. Ça va vous aider encore de stabiliser le sucre dans votre corps. Voilà. En bref, je vous dis, c'est ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire pour équilibrer un peu le sucre, donc être quand même bien. Donc il faut suivre ces conseils-là. Oui. Ça va vous aider vraiment longtemps. Et si vous n'avez pas les kiwis, si vous n'avez pas les ngadiadia, si vous n'avez pas les pondas, si vous n'avez pas les Congo Bololo aussi, je n'ai pas cité ça. Les Congo Bololo, ça nous aide avec la palu. C'est ce que nous appelons ici la malaria. Ça nous aide aussi avec la stabilisation du cycle. Donc il y a quand même des contenus, il y a aussi la dose à prendre. Quand même un demi-verre de Congo Bololo, matin, soir, et puis vous le faites, ça peut vous aider à équilibrer. Et surtout, n'oubliez pas les sports. Oui. Et n'oubliez pas de ne plus chaque fois manger après 18h. Si vous êtes déjà atteint de cette maladie-là, évitez à y manger au plus tard, 17h, vous terminez à manger. Là, ça va vous aider à rester longtemps et puis être comme tout le temps. Parce que la maladie, ça attaque tout le monde. Oui. Ça attaque tout le monde. Nous tous, nous sommes malades. Personne ne peut vous dire n'est pas malade. Tous sommes malades.
C'est ça mon conseil. Bye. Merci papa pour l'information kaka. Pour l'information mokie ezali bien ndenge papa na biso auti koloba awa papa na biso somika auti koloba mpona information ezali ke babiloko oyo nyonso eza ya ngai eza ya bololo eza babiloko eyedaka mingi na maladi mingi donc ndenge auti oloba donc mpona information ya biso nyonso bato nyonso balandaka KSDB ezali ke babiloko nyonso oyebi ke eza ya ngai oto eza ya bololo eyedaka mingi na maladi ebele surtout mpona maladi etali secret. Merci lisusu eza susu ngai KSDB nde nalobi naza na kini awa na ye vacances mais nzambe apambola biso motu nyonso otala video oyo partage po tozosala campagne contre diabète to éviter maladie oyo eza possible ya koevite yango soki tochange kaka modèle na biso si na biso ya kolia na kolivre nyonso. Merci, que Dieu vous bénisse, KSDB à partir ya Gili na Ngiringiri. Ciao.